C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir est notre devoir. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus sur Sola Vérité. Sola Vérité, Michel Abino, autre Sarabino, tu es là, Abino Vérité en face comme d'habitude. J'aurai le plaisir de rester. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus sur Sola Vérité. Sola Vérité, Michel Abino, autre Sarabino, tu es là, Abino Vérité en face comme d'habitude. J'aurai le plaisir de rester. Thierry Finit, grand chanteur parmi les grands chanteurs Yambo Nabiso. Atiki ba œuvre na musique, na ba devoir na musique Nabiso. Le lot de critiquer na émission sur la vérité, sur la musique, sur l'actualité. Artiste doit préparer nini na poto banda ya poto do bumusa nini, ba projet za nini puis to meko sur la makambo tout ça na musique congolaise. Donc tout ça na Thierry Finit Wantara. Ba na masina yoro ba telemi ba otala. Bana masina peto ko na raisonner changwa nga kingasani masina njili azomuna pe bana yolo ero ba moni artiste na bango parce que ya double commune égale à Kinshasa. Thierry Finit masina plus yolo égale à Kinshasa to yambi lelo aza parmi les grands chanteurs na sibino to j'ai évolution artiste zo évoluer ndeni na Europe azo bongisa nini pona ba mourir à bonne musique. Thierry Finit, bonsoir, bonjour. Ouais, bonsoir Megenema. Santé déjà to retourner parce que tout le monde en forme. Sauf que tout le monde est dans l'actualité. Ils ont la maquille, ils ont préparé. Tu es na poto mboka makambo, tu es na vie familiale, il m'a sonné ngezalara. Mais à part ça, tout est comme la musique te quoi. Tout ça toujours en forme. Tout ça la masolo les ébélés, tout ça dans studio, tout ça préparé Maxi Single Zoya ou en 2022 quoi. Tout le monde au boga le mot mais on est à rumbater. Vous avez accompagné na n'habite sur le dévoilé bien yo dévoilé ouais to beta rapé na mer to sala mo lo mo libanda ya bana koto quoi. Donc toi so kotika ko beti à la Finte Fabiola na YouTube au mona ba clip ça wana quoi. Mais on a stylo, ils casquette to ebeli te Thierry Finit. Te on a bien na artiste faut kota na taro masala nga fali. Ozomona a pandager. Et on le loza na top. So kanga menga ka oyaka ba beyembela kala wana ya bana yolo wana moni ke simba sute de faux pandarager ba elio ma ba kotolo artiste mo américain yi beaucoup de musique faut la saké aux artistes zo faut kotana ba couleur et ate oyaka ba et simba te papa faut changer pe nuance faut pandager ya on moni ke ngana fali to dominer bango non, tu sais, tu as 3 minutes, c'était un PC, papa. Tu non speaker. On lit un cerveau. Miguel, on a fini, papa. Il y en a fallu, 25 ans d'expérience dans le monde de la musique. Bien sûr. Na kota wenge na 2000. À part wenge na zana ba parcours na mama sona obeta massa na Fisto Manissa. Grand garçon, mona tchangwa tongo ayebi idéologie. Tongo na obeta na pesa mon passage. Ba petit otanga bazala ete. Nga tangi no mututé hein. Jusque là. Il y en a un speaker. Donc on a une expérience on a quoi. On a dit que y a on a masse na fa ete gagner bango. Yuzo gagner ce qu'on a ni. Au côté YouTube tala ba vite papa. Dans le monde da vite. Tout est à société so côté ngana ngana teka na Amazon, ngana teka na Amazon. Papa, na teka na Amazon, ngana teka na Amazon. Au côté na tous les plateformes côté au betika la Thierry Finit au monde na pla ba bleu bimi. Ngana teka na Amazon. Ah oui, na biso ko sekene na vendre ngana teka na Amazon. Na leki vie na wana kumisaka wana. Te ko tanga PC si ko to na début émission. To na début émission. De l'eau Thierry Finit. Poto eza cimetière ya ba musicien le to loba parce que yo ozaki musicien on a kino ozaki na visibilité. Ah toi na sur la vérité to ko sabatote. Mais le lot na France, ozaki na visibilité na Congo te. Te o lobi bien au moni to France poto ya na makambe belé.
il faut vendre ça. La vie familiale, marambo belé belé. Si comme marambo c'est vendu déjà. Il y a un moment tu bois un clip. Il y a toi, un mémoire, aux hommes plein bimi, on a tout bête un nenga di banda. Si koyo na bête ma rumba congolais au bat balingaka. Po to ki mapé beaucoup la kate quoi. Si si. Kutu maman lo ba officier manen sa yebi donc ba na kutu to ki ma kututé. Donc kalate bo c'est la kwa mi genim. So bon ça, est un album tout un single. Et ça single il y a 5 chansons. Pour na informer yo. Dans un artiste, musicien, ingénieur, na studio on a parlé. Ah oui. Na poto na studio on a parlé, na sali cours ya ingénieur, sona mindele. Le logement na diplôme nanga, donc ngamona bablo nanga tout ngamona sala ngo. Donc yo on a posé l'eni bidensité. Jamais na tina na bangote. So na posa mana zo master ya bien. Na moni masa nanga ni TED. Na moni masa nanga TED abetela nga master bien abetela ba games quoi. Donc titre album mes années. Bon non en tout cas on a pesi kombote. Fona la ngola muka na kuta na ba bureau ba glodi golo ba linonganga to lokango quoi. Oyembi na manang. Bon nanga na emsa pecho o yemba banjema bibembe mais moni pechongo pe aza moi borgay ebele. Nani? Mise moi banjema bibembe bona kisasa bon. Na benga ki na contacter mais OK nanga abosa na ketanga na oyemba ya osukola na kilote. Na bina filé. En tout cas na ba komona bangote. Mais moi attends sur la vérité vraiment à précision. Na bi ke na benga petit mona kin na soyi na ye bon. Na fu bon na matsa pe pour en tout cas côté chanter ma penangate. Au moins ngata na lobana bana précision pour na ebité so masala nga manisa ko contredire pour ya yebinga ma ala ebike finit na tongo. Tona obeta ki tonga. Et c'est petit na mingi mo pour yeba ta ko la jeunesse na ko poser ba question te mais asali ba jar mo bonnet kaka aboya finiti donc nazala ma choqué quoi. Donc bina fila bo ça na kotanga kombo na été mais na bike ba nzembo neza bariti matanga donc pe la roda et to ko ki poani. So be na non asa petit nga pe na match pe na top na comité mige a communauté donc nazaki dessiner na ye quoi na kotanga kombo te na yo foule pas à part ye featuring zekai. Bon na meke non ye mais na to so na masa nga mo na tanga pe kombo te ya ba secret na ko dévoiler te soka ndimi oyebi payer olingaka petro soka ndimi to okumbela masolo quoi na linga mana panza pe gêné komi quoi na imba pe na ba master to ba populaire mais le lo ndenge phénomène ya YouTube ya ba célité kama soute ba producteur ba to bité so za na producteur bo travailler nani tenga producteur na ngai donc bon na ko benga producteur te mais a boostanga quoi. Donc femme nanga zana na beau-frère nanga François aib marambo tout ndenge zalaka po ya za mundele quoi yo coach nga masolo na ndenga kati quoi. To ozo préparer nini Teresa Miné ba mission ko mebele pero na mino to wana compter Adolphe Dominguez waza ex-président na yo to wana compter Weranson Jibim Piana Kofi Olomide Papa Wemba Fali Ferré mais les autres ont compté 40 musiciens waza na kimba bimsara ba plan ozo préparer nini côté promotion et album de Fitoze. Ouais, nazo zélavement na sisa plan nanga bona luka producteur na tekele masolo to solo ndenge salama. Est-ce que Rosimba makamoni zalaka migenga na bon chanteur. Na bon chanteur na pesa simate pona na kangamboka meneso na bon chanteur. Na biki avec ba œuvre na zana na biloka sikana zana ngo Simba. Oui que lo wana est mystique ko pesa simate pour kangamboka. O ba biso ba sala pesa ba pesa simate. Ah bon? VOE. Musique na biso. VOE. Apesi sima pona succès. VOE. Yo si basenga on. Nga no mega no bono nga na komisa. O bana ndenge ni papa. Papa bana ndenge. Ah. Et si matin, on a la mobilité papa. Oui. Ici comme ça passe hein. Ma case. So assurance ni oza na un album on sala la succès. Parce que déjà nous le bio pesa simate c'est qui se simbate. Na banzemba bien. Ba parole bien. Ba chéri ba osepela, ba jo ba osepela. Ba yoka ba message bien. C'est tout. Comment c'est ba congolais ba timbi déjà. Hein? Yo gondi mama eso fabrica ça ko ça succès le mikolo. Azo pe public na e. Si si. Ah oui. Donc musique ida ba comme déjà so ko yembi bien test bien voix bien, singa déjà na voix bien. Est-ce que au ko rappeler ba tout finit ya o ngana yebi finit ya tocha 2006 finit ya 2007 des fois on a 2002 2004 ouais. Parce que na ba te belé monde les évolué ba koli bana ba botami bana ba 18 ans bando bana carrière on a plus de 20 ans bana ba boti
bana ba botami ba boti yo zara musicien ouais pour te rappeler bat balanda biso fini ta ex musicien Adolphe Dominguez Tata atiki ba œuvre na Tonia est-ce que oko rappeler ba internaute na bat balanda biso yo fini kokondo leka kinga tina ba vekle ba santi yangwe na bakisi madusu na senti nzoto eboyo atako moto oyo aza na boko na mabe akokoma lolenge Sandrine role akomi te bolingo eza maladie epai otikaki nga souffrance ya Jésus na ngomba Golgota basete na maboko ekota nzube na moto do babiloko na beta yango wana quoi. Mais na tonozo combien de temps? Na sali na kota na 2000 na longo na ba 2012 temps na ya mikili donc na longo temps na ya mikili quoi. Donc sali 12 ans na Adolphe Dominguez. Ouais. Au profiter nini pene Adolphe Dominguez. Bon. So na biki on voit une photo jaune, monter mané za pemene timbatsa jina pembolati. Za bena sincère na biso ke vu na Adolphe na 12 ans na sali na ye na profiter na boy. Na matériel ou bien nani? Non, au moins ko profiter na baninge belé. A format yo ne to mo lobé we razolo. Tenga ko former déjà bossa na ponga tata former nga te ponga na otada musicien. Pour apprendre on a betana ba frère Mbuta na ba René Lo quoi. Obi René Lo quoi. Déjà batona ba maestro na musique pour frère Mbuta ko sara na terre. Kamuka wana wemba likolo ezali. Oyi manzimbo wana te. Bolingo na ngai na yo ebane ase. Ba nzimbo ba kala. Ah na papatika. Donc ko former rien mais ko encadrer hein ndinge zalaka. Petit dans la tête, Kotona, Salongo Boy, en tant que chef, au moins, tu bien un président de ton orchestre, un chef d'orchestre. Donc, un chef d'orchestre, donc, un chef d'orchestre. Tout le monde va comprendre en côté. Naza fini ba sasem mais yo kana le mot pour comment chef d'orchestre ton est-ce que tu as on habite musique dans ce congolais au président za la raté et za chef. Après il y a un chef de répétition ozomona ba discipliner ndenge zalaka au président bon il y a qui congolais ouais. Ah oui par exemple ceux qui net au rempli ba dossier monsieur na sa sema est-ce ciao je suis le président non chef d'orchestre. Ah ouais c'est moi le chef vraiment à coordonner tout donc il faut ba congolais côté on a fait photo tout bon ça quoi. Mais en tant que chef d'orchestre na biso ah ouais en tant que chef d'orchestre na biso mon père ko baté petit na côté wana salaboye wana ma na ndimeke quoi et yemta komisanga chanter pour cela na orgam et le bita manisa azwanga te mais nous mon ami c'est orchestre ayemba orgam yozwa ou bien net fiston manisa ay mama babale pour un grand jogo kala siko yebisanga o beta o kata banzadi ah papa ta okene test ngona na vite obena yimana bazwa hotel. Mais si vous avez un ndebo zala ki ona e consiste pété Adolphe master mora eba ko yemba Adolphe la ki se ko yemba formé. Oui. Detinan. Sheila. On tratira ko tsaba mpese Sheila. On a cerveau. Sheila grand chanteur. Papa. Sheila. Confio le milieu juillet na quartier latin. Grand chanteur. Afutaka 10 000 par quota. Ah oh. Au fédérateur avant le bavon pour l'information. A foutara 10 000. Chez la pas quand ta quartier la foutara 10 000. Tout n'a qui s'injora. Ah ouais. 10 000 euros viennent à mon père aller en termes d'aller en qui s'injora. A foutara pas qui s'injora. Ouais. Ah musique. Soyez beau, confie moi au point. Bon. Likambo fona lobango nzamba limbisanga vraiment eza kanate mais montana kamenga na bika za problème na batute mais eloko sala ti le CP sangate na CP na limbisa déjà maboko pembe tokoma po sola mais na lobi on ka fona loba nga vraiment po nga vina nga mo pa lukanga benga nga ma téléphone wana fona za clair na mama ba witi moko boy petit na nga na mo frère akende pe ba fonga pe porte na kota. Bon, ça n'a pas quitté mon préca, bah, j'ai raboué, on a cala, oui, qu'à faire ça, dis-moi, bête, on peut boire mon papa n'a pas l'ola, vu mali les quotas, oui, m'brani, ah, na sala vocal, mon bon, bête, en couteau, nakolo, tani, tumbaye,
Filbert Seke Tony Wikele nakoma mumba bolingo na se ambulanga na koko kaka yo manisa yo papa mon pauvre matéri m'a fait vivement petit vivement d'ailleurs obika ba c'est qu'on a ce Montana ça la chef d'orchestre ya quartier latin si go vivement benga Montana pour tout na avis ya Montana Montana sola mabe bon vi pa banga na ba problème bon mais nde to ka ipare li solo nde tamora na masina koti kingasani et ke kumela matoi na biso ipare ki tant que na lopanga kofi ko sala test wanga na beta li solo ipare so eza vrai faut comment la poto on confirmer ou pas tant que na lopanga kofi ndo sala test yembi kofi a tourner so pemi la piscine il paraît que yema mabe ko fait piscine Miguelumba no katsa ko li solo na te ona bebsi mama na kondi na ko tolek mamba bongo te papa kofi ta na lobi na di vie avant d'aller na kit vivant na kit nga na telemina bona parler ka bona kalavement ko ta pango pe kala na telemi vivant na kit na beti papa na yembi kofi po so mutu na orchestre faut tout na Montana en tout cas Montana c'est qui chef d'orchestre ayibo vérifiement ngaf mana CP na nga na yofona tout na Montana sur téléphone abengi Montana Maramo Montana et vie en tout cas na ko sauter mige na ebita mon ka vie attitude échanger quoi pauvre ça na bolingwa zwanga elle singa petit na dommage ba ebisinga talaka boyo za muta boye obi na bima na parler on a déci au salanate Adolphe Formanan à part Sheila bon Bama samsuba ba maso azana Belgique on a ba lisha chombo na J3P oui Adolphe Formanan ndeni l'axe banko yeba bango ba mise bazu bango ba sabalini ba juste za déjà na baligné bandakala afoma bango afoma J3 afoma lisha afoma ba pichard mais ba unga na yebi na ninga mabete on ba masananga to ba yeba ko yimba te na tona ouais ba vraiment te. Est-ce au côté de deux musiciens au batumbola tona na Adolphe finite et Sili à soutien bon la coste papa nanzemboni mais la coste a contribué na tu nanzemboni parce que na tu na bi nanzembo tu na question nzemboni na Irène asala suka na vocal papa mige Irène nzembo na yo moko yemba nzembo na nga papa na nga na tulanga nini il faut pas expliquer bandeko na nga masina Petro Congo je suis né à Yolo na Kalamu na veni Bamanga numéro 12 masa utangi kombo wana avant na veni Waranga nani utangi kombo ya Irène mais tanga ndeko na yo comment nani okoli okina ba polémique on tu wapi comment nani dit la cause ça ndeko na yo Tondolo avant na Waranga bana Yolo be mama na obeta wana nga na répéter déjà et pas na biso babiloko ba oh mon dieu ba plan la coste ozomon so ba plan ndeni la coste sala ngo bien bon mais yo me kana salon pona nini obomelanga bomengo nande kwa molili lotisanga na révélation nga na chance kandenga ko bondela nasengi nanga bomengo akotonga ba okune na kinias nasengi nanga bomengo akotongaka ba immeuble tu kasi babenganga finite pesanga finite na kabela babola obikina kana panda ya master wana Tondolo na ebiso mige azwa vi na sima na ngai te tisiko ya baka ebiote papa ayebanga tisiko no andima ayebanga to bundana na Tropicana ba chaîne Michel so il a dit Louya so il na bosse kombo ve na biso na comment chaîne on Tropicana so Tropicana tibam bon na ki ma ba chaîne ba kala bundana ko yemba na kofi papa l'émission ya azaka na soit du comme na je sais na biso Marlène Mariette Kalshinga Fara tant yo be nga luambo ponga na ki mission confirmer na kana guitare nanga oui mission papa ngana na mta tongo ngana to sala ba guerre na ba vina so ya Jackie na ba vina so ba Emile alias to donc ba guerre wenge ngana donc ngana na mama na wenge mais la coste pe da vina yo profiter pe na ya master papa master papa wana obenga te master papa master
masa na ngavuma pour da petit frère na benga ngaya bino ni so to retrouver makambo zo bezana mwanzela salute soso jamais koki kozokisa moto manisa kasi pota ya bolingo yeba ozali mwana moto kinelanga pasi ya bolingo ja musafiri ye bebi ye popelo mo pasula ngana leli yo Petro Congo nga infinity bana masina epai ozali soki okomi obungi na nzela sosolama ya miso na nga esopani nzela samona kodilangi fisto manisa na nga bolingo etikali maki ya kodia ebongo lelo boyanga ndenga osalanga mabe nazalaka na maîtrise nga natala te ndenge osala ngai na miso ya migeniema kina ye mpasula ye na bien malembe tona sur la vérité okotika nde bampesi olinga cerveau siko bozalaka bacamarade na Didier Lacoste te abanda ozwa plan na yo ayembango nde non aza masa ya quartier na expliquer ngana avant na yolo avenue Bamanga limoko 12 ok oyo mona na office yaza na mukaria bon eza vie limbisanga nga mete mère ando teka makala mère masa na sono teka makala eza prompté eza ngo ndeni ando ozwa plan na oh mais amina pa na bisoti papa ngana ko ngalula manisa ebi ngana ko ngalo bayemba ngalula mipende ya milangi boya bango lokola lisano Clémentine suki ya meme moyebi mi omoni ngalula okoko na ye est-ce que mo ba photo ezate to komona na mingi ba sekona ba téléphone ezala ko papa mingi yolo ba problème papa ba temo banani na yolo pe à son âme André Moulaba atokufa kalata apare mission ya Mpik Bakuba pukumuni oyebi Wasa ataka nzembo na Mpik Bakuba komone shela premier titre ça na vie pukumuni na poto bana yolo bazaka ba temo sirona bayate na poto bon nga ma ba masa toza na bana yolo to ba bazaka ba frère o to bando yimba na l'église ba masa nga ba kongolo ba masolo na obeta oui na so menga na yebi temo ma bien o akokata makambo za pukumuni nini kasi shela asala nzembo premier titre signé sala succès empire avait bungi pukumuni titre pukumuni Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse. Le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba. Ezaïna ba kolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. Shell ra wa shell. Oh papa. Maman nangai. Pukumuni témoin okile yewala. Comment les Pukumuni. De ma solo so betezo shell bien. Ah bien mais alinga po ndima te bana kuma na États-Unis pa kuma munoko pamba. Amo finga batata mama trop ba shell on a vraiment. Mais on vivrait bien dernièrement toi sa Jeep na munene ako prononcer abe on Cadillac. Yo voiture no ko prononcer comme on te Cadillac. Mais bien suivi na bino tout bozala kuna ya suivi. Yo voiture na yo moko obetela masolo ba benza sika ba 2021 on a masana nga viso manisa otambo nango. Yo obenga Cadillac. Ah papa. Ta ba commentaire te. Mais bon ça là ni pas péter ba calme bonga finga na ba bêtise. Ya mama yana vie na pardon na kota te. Viens on peut na benga atanga rouge. Amen. Ah ouais, na kota te papa bomana bango na bango etali ngate.
fini toto fait la générale des FAO ayambaki yo te lelo oza na témoignage moko osala mpona général des FAO. Ouais, na 2006 tozali na Kenya. Tozali na Kenya, tokota prison na Kenya. Oh. Ah oui, tokota prison Adolphe. na sala nzemba. Mopaya zoba, mopaya zoba, maye kufela mbwa, mopaya moto meleke, mopaya zoba, na Kilimani, oh mawae, papa te mama te, nana pese loko. Ye akoloba en anglais, ngana akoloba na lingala, kuna bakoloba na swahili, ale sous du tour de Babel. Wana nzembo Adolphe. Tosona kata kasho azala ete. Ye batie biso na coaching koto, ye batie kote kuna. Azala ete na chambre. Bakanga bino na Adolphe. Oh bon bakanga so banga ye makamune biso kota ko poser na loyingeti. Basala ani. Frappe. Attends na TV ko. Mais na bi frappe papa. Bon na ba vérité so comme ah ça so la vérité na bi frappe. Parce qu'on a fait ma belle na si te la bega frappe. Mais si vous frappez ba kino ba écoutez papa, frappe. Alors va frapper la Kenya. À lobby hein. Frappe. Biso to kota kasho. Ba yo kanga vie, obeka neza ka manisa. Mila kota bulu waza. Oh, il bo kena na biso te, obeka neza ka ba kanga mige to zale wa bube, ba to ba kote bagarre to kote la yote. Bien sûr. Oh, na biso bo kenete. Ah, bo to kenete. Toka na anglais biso tout. Ah. Bokota mwa Kiswahili makasi wana. Bakota biso na karamapa. Na Adolphe na bino. Biso tout osokola ba WC papa. Adolphe le Minguez prêtre. Anika toilette na 5h. Moi mo akota ba mbila wana ti. Akoti pour ba pona chaque tongo yo mto opepa, yo mto okombola. Siko atali biso tout amonika boga. Dimo aspect belé. You Achaka you Adolphe. Ouais, boya masola ka foto beta la pe. You tokanga. Yete you. Je sais pas plus. Viens nika toi la papa. Oh. Je sais pas plus za inani. Ah? Ah wana ba Kenya na ba chef a poser. Ah ko chercher pour dire que nikelai. Ah? Ba ko chercher kutu masa mo patch drumer habité, zwanga na Kenya na changer. Ah boya bika you. Wana mbila Kenya osani papa. Mais ya masolo frère ya ba masa osoba ko ngana bilanga clair na ko cité histoire c'est les cas. Eza histoire c'est les cas tota kacho na Kenya passe na sala ndimo pa zoba dongo. Ya ngwana c'est les cas déjà. Après to via mon ma bête hein. Amona ma bête ko ya on ma peut na bête la di solo. Toujours avancé Yomoro de l'album na yo. Merci fidèle internaute, c'était fini Thierry fini Wantara invité l'émission de Bisibino aza parmi les grands chanteurs en Boga biso salam ça na bien tika ba devoir et puis on continue toujours comme ça on ça na bien merci ba de retour bazola na biso à Senet moment to conseiller bino so ngo chambongo agence Sésame moko so ngo chambongo ki na Angola ki ndekin agence Sésame moko oyo lelo ngo chambongo et puis assurer que bande ko na kini ba ozwa eza Africa Business Center, Africa Business Center, eza mbongo contre mbongo di. Eza ya vena biso Jean-Claude Mabanzo. Donc tu peux ces mots tes grands prêtres Jean-Claude Mabanzo mbongo tient à Genève, na Lyon, partout agence wana Africa biso beng biso to pesa bino numéro prochainement na permission à patron. To mondo tient numéro de téléphone parce que bo bengaka pour le transfert ya mbongo na bino. Tire fini to la conception na biso mo pour l'action vidéo. Photo et puis to décortiquer pour to répression de tes artistes. N'importe ce qui euro permettre biso. Prompter. C'est là un peu dans ça. Bonanda, va bien. Boni na lema. Kito, musique n'est pas bien. Ça va bon ngingi. Ni pas. Oui, si passé à mon salle à la Zoya, même ça qui honorable Fatou Kete. Il y a théâtre. J'ai fini avec le patron et puis j'arrive là. Bon, j'arrive là, pas de boss. Oh, à Bengui là? Oui, à Bengui déjà. Voilà, d'accord. Ok, boss. Olivier, il est très bien. Mais, on doit la table Omoni papa ou papa qui tata lata qui sabe peta mono lata ngelata papa maloba va lata impression par rapport à leader abimisa poto yeba yo ka sala yo poto yeba Thierry fini ta comme sala bon on invité ba invité caché ni ba pesier o eza filmé te papa mba sala filmer
Le lot est là, biso na mitu bana bakota la mais comme on a Adolphe Dominguez na monene na Master JB Mpiana, Master le roi de la faveur rançon, Master Blaise Boula. On est na théâtre, on peut se cacher à combien? On est sur la théâtre na yé, tout invité. Et pression nous a mis sur Tata Sali. Ton botali, faut ça li baise. Il y a la question. Anto on a pas vu mon cher Temige, c'est un passe na tangsa mamiso. Maman nangaye. Michel Kombe Aigle. Pese biso na bouquet wa papiona. Et ça nga passe makasi. S'il vous plaît. Glody Gaulois. On y est prompté. Tiens papier sopana, pardon. Prompté papier pena. Tiens, on va penser prompté. To tchela ngobino. Ah, kolelande te pardon s'il vous plaît. Et c'est un passe Mige. Le seul passe l'univers de Lugavia. Tu viens au niveau de théâtre. Ah oui, même quand on a passé 15 000 en salle. Ah. Mais ça solo papa. Ma boquette, ma boquette. Mige, tala, na leli na ma misu na leli na motema. Yo mo o senti que voix nanga changer te. Glody Gaulois a comprendre émotion nanga. Fiston man sa comprendre. Wazavi nanga za prêtre, Massa JB Mpiana. Massa Ranson. Massa Blaise. Yo. Papa chéri. Ataka ici le yuko yate. Même Fiston man sa ko sa marambote. Ko sa marambote. En tout cas, ceux qui filment, on a aussi pour la théâtre traité. Vu dans vraiment respect na yo mais et touché nga. Ah ouais, vient au manifo ba théâtre, on a plus baptiste na monyo na sur ba terre na monyo na ba. Ah na éviter. Ceux qui ta kutu ba elombe ba bodo masala nani esobe. Na osepela. Mais on a pas zaka théâtre. Té elomba za poa, bodo za poa, mama alinga za poa, mama bipendu poa, masasi poa. Joana naiba bana naiba ngubang naiba na mangu. Té si lo bingi bana wana ndi. Ngana moni bato la singa naiba ngote, bonga naibi oyo naiba ngote. Si la foot Adolphe, théâtre si la. Maka ekumo yanga. En tout cas naiba ngote. Si la foot Adolphe Dominguez. Papa na lobby est shockinga mige. Na omona 5 pape nini? Sure. Opesenga sopana. Apangusi. Et touchenga. JB Mpiana mukulu papa chéri Mas Adolphe. Ranson ngema makanda. Blaise Boule ingénieur. Blaise Boule ingénieur. Didier Massé la Kwaki. Ah, via Sopi Wenge. Ah, via Sopi Wenge, a Sopi Wenge, a Sopi Wenge. Ah. Oh, migo sona ngati. Ah. Est-ce na fingi? Na bi vie a Sopi Wenge. Na dimite jiba ko sepela magambo na Wenge balobara etat Emile Azakia. Papa. Même Emile soka moni ngo sepela te papa boni. Même ko Emile ko sa magambo te. Oh. Mige, yo bo sa na ba Wenge, wa bi Wenge. Wenge JB Mpiana 4x4 bon chi bon ja. Papa chéri. Robo sa ba tête na petuana. Takutu ba komona bona ibina nga bangote. Soza ki masas. Esobe. Alinga ba bodo. Ba venso ba masumu. Ah, na ibike ekoza ba même rang. Po ba mbia kama rambona. Ba petuana na bona ba ati costume so na ibite ba ngona bizo komona bangote pa. Oh, petit ba na bangote. Oh, mige na ibangote pardon. Na ibangote. Nabisko. En tout cas, na desi. Nabi, tokoye ba dozagi misi ya Adolphe Dominguez peut-être cause na ba précision au quoi biso. Ça fait plus de n'habité sur les amukio et belé, plus de 15 ans Adolphe Dominguez est à Paris. Miguel pardon. Oh. Poto ya passe. Pas Adolphe Poto oui passe. Miguel Poto Tanana fa wa mo fubo sepela ndebo zana to ba poto biso tubo ya poto ya passe. Mais Adolphe muta poto mundela banda kumba. Ya muta poto te papatika. Papa, faut muta poto fa mukandati. Oh, netinga na résident. Manisa, na wa go sango ka te masana ngako mafola. Bata poto ne bango. Po eya na buto na moyi ala ana résident, ala adresse. Ayaki ne ba vacances. Ayaki ba vacances. Masana ngako. Papa embadi. Na ebite papa. Na ebite vo mo tu na epo comment na ko ba gaza mo na be na mettre sola gaza mo. Tina ya gate na ebite mbadi. O photo on joue aux oyo tout nié. Na ebite visa be comment passer. T'es dans zana singila.
Pas non. Tiki. Parce que oui que Visé au ma pas. tous là puis dans la matin en mer pas y a été en Belgique. Mbadi. Malo baté pardon. On dirait que nous avons problème hein. Papa na évité papa. Yo le bien moi na poto tongo. C'est mais yé muto le bara de musique papa bana poto yo kana biso moi na poto Fiston Manissa grand garçon. Ba popol Bali Nonganga Glody Goloa aya poto na âge 9 ans. Ana papier. Bo est-ce que moi na poto o ko so zonga te yo sanga moi na poto ndeni. Merci na Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, Jimmy Chimanga. Partenaire officiel. Ouais. Merci na Ivan Tumba, Nakati Anvex, patron Nakati Anvex, Topé Siembote. Merci na le tout puissant Junior Bongongo. Il y a Union européenne, Union. Merci na Fiston Manissa, Kulutu Enjo. Fiston Manissa. Mais garçon na faut faire ça rayer. Nan. Aninga mabete nga na PC trophée. Na ebité faut biso bana masina. Ouais, Topé c'est vraiment pouvoir. Aza le seul motazo bunde la masina a on a mikile c'est Fiston Manissa bon il y a makile et tambola pour déjà ba venir ça va me finir déjà dans notre famille déjà en tout cas mona masina en tant qu'artiste à masina Petro Congo biso bana Petro Congo tout chama boko na Fiston Manissa grand garçon bagarreur azo ngole so soni ata bona kara bien na poto bula kitoko injo yangolo kitoko no bana poto bango wana Fiston Manissa grand garçon tozana yawa tupena tupesi moto na kulutu enjo kandi enjo ndombala tupesi mbote na mifune kia belva grand prêtre tupesi mbote na Freddy Ansungami tupesi mbote pesa Holanda bis tupesi mbote na batutu Chancel Mbemba des médias international Chancel Mbemba merci pour na honneur au sala biso ba congolais et puis Gelor Kanga ke bana Jojo Famba vérité le mystérieux de Paris Gelor Kanga. Tu peux essayer de Mbogo ya passé. Tu as deuxième vidéo. Glody Goloa. Tu as deuxième vidéo. Ali Nonganga. Na PSP Fox. Bambo tato na parlé quoi. Légende de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agbouipa Dikofi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce géant de la rumba congolaise est détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique, mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais, qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur de la culture. Kofi Olomide. L'impression d'être artiste. Bon, on a vu Nabiso as légende. Nana Minga Olobate. Deuxième vidéo. Dernière vidéo en fait pour toi aussi ça. Aujourd'hui, il y a trois bords. Par exemple, dans les beaux choix. Parce que quand on a pression, tu comprends. Un ambassadeur culturel, il faut à la moto, il faut à la conflictuelle, il faut expliquer. Si comme il faut à la mission Congo à 5. Est-ce que mutoto tangana kofi akobenga weraye akobenga jibaye akobenga nyokalong akobenga wazeko akobenga nani mama mbiliabel akobenga nani gaz fabuleux akobenga falipo akobenga faire Richard de Paul nozomona ke mutu moko bolelo esali kutu nde bien te sali nde mabe parce que mutu bapesa do mériter nini 40 ans de musique eza mutu déjà oza ata 60 ans mais sans exemplaire te na miso bato qui dit muto tangi ba pesi ni to yebi ga kazaka muta ba problème aswani sa batu nyonso aswani sana batu nyonso abotola ba misia ba okese nyonso na pour matope bazwa pe musicien soki pour matop Sankara contredire impression Sankara bi Kofi a mérité selon Sankara. Na qui a bien son sa batu nyonso mais via son sangatin. Ah ouais na yo qui a bien son sa batu nyonso mais nga via son sangatin. Et ce que vous on comprend bien vous comprendre yo asone sa batu nyonso nga via sone sangate.
otiki biso na qu'est-ce que c'est on a lobby na yoki a lobby ke aswanisa batu nyonso ngavi aswanisa ngate na problème na viete. Merci fidèle internaute ezaki fini tu antara pour inviter na biso na mokolo ya lelo émission comme na suka oko remercier bato balandi biso. Ouais, na pesi na remercier tout le monde bato balandi biso. Bientôt Maxi Single Zoya 5 titres. Nayebi ke masa nga mani se fazo rumba ya mbongo te na sengelo rote. Reconnaissance kaka. Wana za masa ya nkutu fazo ma rumba ya danser. Banzembo ezana ngwana. Contracté obe migenema au pasonga to sololi ozuna rumba. Na boyi bato mususu sengi rumba ba betelo rumba po libérer. Na bona nga ko panja mige. Mutu no mo boga 3 sola mabe. Prompte. Na bona nga ko panja mais na tan kombo te pona yo fuli pe pamba. Donc karaté rumbezo ya da Glody Gaulois pa ya so aye. Glody Gaulois. Eh boss, moi na monke boss a changé bakar na Paris, laisse tomber. Na tuni kuna bio trafic de finance jour na zo na kar musulo yo na musulo. Ah, en tout cas félicitations Glody Gaulois. Jeune mon propre noble à solara bien. Ali Nonganga, Dino Lungu tanga na reine. Ali Nonganga. Donc nanumbi ya motema ya Adolphe na Belgique. Batu balinga biso to pesa. Adolphe Dominguez. Nanumbi ya mususu. Donc fiston Manisa grand garçon bana masina Petro Congo Cherry finiti yo mo na bino kutu na pesi mboka li ya Burkina Faso bana musika na Londres. Ah yeza na Londres. Ah na Londres a di mo sempa abetela nga obeta kitete na Londres. Paris RT. Aoya ato za pedo kalate aoya. British ba benga British. Ato za azuma libaya. Vena nga ba combattant qui mais siko c'est bon en tout cas vena nga Kianfu. Voilà na ex patron. Patron nga muta pesa nga komba finite. Ezaka fiston Manisa na mboka lia. Ah on que ça finite. Ouais, ça comment que ça Manisa? Comment que ça Manisa? Contre boule automatique. Des parties. Mutu ma pesa nga komba finite. Ba la te foto lo bango lelo. Ezala barni répétition. La barra Babylone wana. Babylone ba départ. Muta pesa nga kombo wana. Vena biso. Ba fiston Manisa. Na ozala plaisir ya bonjour ya Paris. Donc mboka lia wana maza vena photo de spectacle. En plus artiste c'est confirmé. Voilà. Donc Aza Vimo P sympa, son na bord, na PC, na les projets, Azong Selinga Kita. Donc ça l'aura bien. Na PC mbote pas en Londres. Na bi dans des missions, na PC ba tous les missions. Et là mo mi go bosani ko tuna nga fona na zong sa massa na biso ba congolais. Tondi mara fali pupa. Ah bon? Ah ouais, tondi mara. Wana massa nga fali magina ba ndako liaé na ba 2006. Nani? Comment baron te beta na bar mo na nini on a mena senti que ça guerre ngana fali to pas micro moto c'est droit chez moi makamutu kitoko yo ba demi oui attends lo mweko aka concert mo boye ya biso fara tata li misinga danger yo mapena suka mapesa ngambote bon chanteur yo betara nini ba biloko na ngati inspiration bon nanga sanga merci otina nga ba moto akufa erola o sanga to sa fitting na shela ko ba yo kabise pa nani OK bon maselo te ona c'est à chanter te animateur fazunga na animation nga ndimaka na chanter OK bon machela puto pour moni et Gibson Mutukondolo Cardinal non ya soleil pito en tout cas na yo kité. Pour le moment, on a eu que sanga mato ya fali pupa. Boy nosbi. Ah te ya beta bajar na biso te ya wana ba kebo papa. Ya mta ba kebo wana kebo papa yemba atin. So yo ngolo bani pona fali otinda batunyo so bandi mafali. Bandi mafali. Nana mwana wenge nana ranki na mutu te. Oya hotel mena ponga ngoko tumta hotel mazate ponga so ina bomi okufi. Kubo mate ya obo. Ni maloba kaka. Na champ. Fali pupa aza top na biso na minicho. Numéro na été na benga na sola pe na été. Autre numéro combien? Numéro 1. Mais Kofi le Gims numéro 1. Bon ça me semble. Gims bon contenu makambino est Gims na kona asala. Abeta rumba te bon. Mais ça passeport Congo. Bon la Gims makamboyo. To beta na ba jeune na biso na ba demisio bon beta de sola Gims. Non. Gims aba koto. Yela a dondo à côté na biso koto ya France. Na nenga Congo, c'est Fali Ipupa. Papa Boni Boyoko, moi, je suis fali, on a 3 ans. Oui, affaire.
aye bien monté ah na côté la faire pour na wenge beni oh na côté pour na moi c'est comme ben biso ba congolais hein toi ba hypocrite ngali nga ba hypocrite na faut ça clair yo moi ça na poto ça manji ma faire bana masina tout pétrole Congo donc fallait les kio ah fallait aller kio te wana mwana na son le bière de kinga na komi liboma oh mais non mais Dieu le gars pour na biso na bi fallait le kinga même moi na nga moi si a osekanga vous comprenez ce que fallait l'équipe nani ozolo tout le monde na yo na katiti mais na sangi sita biso to sangi sita wenge mais te ouais maman papa ya théâtre te to ngamba solo papa fallait oteka emele otia emele otaka fâché mige na mwana wenge ba komanga na livre so ba longolanga mige tulanga nini mige na kota fallait pesa ngelo côté na so na appela numéro na ye te mige tulanga nini mindele ya awa basenganga fali na baba tunanga na sona mindele okotsa misika fali papa boni boye quoi emele obi fallait c'est to komisa mutu n'époque na ye papa to tika makambo jalousie yango to ezo simba te alobi emele alobi fali makamuto sala reza wenge promesa te mais fali kan auto sala reza wenge mais ça numéro 1 oh so bo yina bino nga na komisi fali bo finga etali bino menga lobi nanga c'est fali ipupa na sola na yete na za clair na numéro na yete na yeba muta bona sola bon edi badia to yeba ni mais biro ne pe na yeba ngote na komisa ite pour na sentiment mais na lobi ke fali pupa aza top partout au kende oyoka fali na bakara surtout to ka fali bon so yo bingisa gete na komba ko bingisa na non il va me barober ça te va pas 4 émissions pardon ah na raison moi bataille na raison vraiment ah na raison il ça va bien nani a représenter na ke na Guinée so na a funga so kano na banga bien nani Rambo te via likolo yo on peut muta polémique hein mais yo mto mi manga kunet via likolo Kofi aza papa ya Fali pourquoi vous comparez Kofi na Fali aza mwana Fali aza mwana pas ya Kofi Fali faut tagina biso ba jeune na bipo bimo yo ba tenga na promotion mo na ba Emilia on tanga wana ba te Emilia beti na wengi OK classe na ba te non promotion ça c'est ni to kota ki o ngala bunda na ba Emilia na miso ba jokat to promotion mo ko to 5 biso tout oh on ba na betro ma solo to bagara na nzela kana nga wana to soto ba mixte bango tuko ya ba get Fali pe to bunda na ba guerre on a wenge solo écoute to bagara na lemba ayi maso na obeta mais ndeni album a solo bien entendu kanze moko solo fa atika be yembele wana oh papa tout ya kala fo bosana to na 2022 changer yembe niance ko za ntongo maka na kala we na osulele osimba te papa ngana tumba vérité atika a changer yembele ape na acha couleur papa et on na ça vient na beta la stellinga azonga vient azonga na top aza susuté asila ato meka na studio ah ana studio esimba na mote papa esimba te papa yemta bossa esimba te merci te bandeko tout balandi biso merci de bozaki belé otala biso merci de partager biso merci tukutani par la prochaine occasion merci au revoir